Abraham est Dieu. Moïse et les prophètes sont là. Alléluia. S'ils ne les écoutent pas, même quelqu'un de mort, s'il ressuscitait, ils ne sauront pas les persuader. Na maboko yo zana Yesu Masia kati na yo nzamba yanora yo onodo la dernière vérité dans le séjour des morts. Le séjour des morts est un lieu de récompense. Liwa ezali esika ya litomba. Alléluia. Le séjour des morts est un lieu de récompense pour récolter ce qu'on a semé pendant qu'on était en vie. Mananzambe mbote na biso. Nous déclarons devant cette assemblée réunie qu'à dater de cette journée, qu'à dater de cette heure, Maman Moussoukoula n'est plus mariée, mais elle est veuve. Alléluia. Sa fiancée, c'est Jésus-Christ. Nalingi ya wana betela nzambe maboko. Abetela nzambe maboko. Pamba te mama oya longi. Kovana na ndaka molibala obi masuki ya pembo nuna eza kwanga na lipate. Alléluia. Nzambe mona ye pia pambola ekoleka na kombo na Yesu. Amen. Lisusu mwasa libala te me azali veuve abali Yesu ma koluka ye na butu te koluka ye na moi te elonga na ye Yesu Masia kosala nini akotelema bana nzambe mbote na biso bino bambala bosokola mama oyo te nalobi nini bino bambala bosokola mama oyo tokotina ba diakonesse na biso o bakufula mibali bakena kosokola ye bosane na ye bikila te sinon poso ekokoka te sanza ekosina te akolanda papa soki bolingile bomoi botika ye makila na Yesu eza elkangola ye etambola na ye na kombo na Yesu. Alléluia. Bana bomikitisi bofukami moto te kasi bofukami nzambe na bino bofukami moto te kasi bofukami nzambe na bino botika kolela Yesu yende papa na bino Yesu yende mobati na bino c'est le Dieu, c'est lui le papa des orphelins, c'est lui le papa des orphelines, c'est lui votre protecteur, c'est lui votre rédempteur. Oh Yesu. Nako bangale sosote mikakata o mikakata nona zinikia mone ne kate o kolo Yesu kamata mote
motema nanga nyonso mpona ezali ya yo yawe matelaka ngai na makambo mabe na ngolona. Entre tes saintes mains, tendre Père, que nous recommandons ces enfants. Totiki bango na maboko na yo. Mire de protection ninga bango. Mire de protection makia na Yesu nzinga bango. Oya koluka bango nkolo. Akomona bango te. Akokutana na moto na yo. Pambate yo saka kotelema. Kata bomoi. Kata ndaku. Ya moko na mokata bana oyo. Bana bakoko bakokololo. Bebe. Oh Yahweh. Babatemi pai na yo. Batela bango ya wenzambe. Longisa bango ya wenzambe. Totiki bango epai na yo Yahweh. Ezala bongo na kombo na Yesu nkolo pe mobikisi na biso tolobi. Merci Seigneur Jésus. Botelemi tikali we papa musukula ekota bino kolingana ya koleka. Soki lobo bakolingana te banda lelo boyeba ke azali lisusu te kasi papa na bino eza na Yesu Masiya. Mopesa ni mbote bino na bino. Mopesa ni mbote bino na bino. La pauvre garçon innocent yebelo kota tiki biso bongo bino mikolo ya kofinga bato na internet mawa
na cameraman. Te naza cameraman. Papa eza musala nga yo lingo telemelanga. Yo sa musala nga pe na sa musala nga un peu de respect. La majorité sont émotionnés. Ya chaîne mobimba. Nous ne sommes pas sans pour tarder, nous allons maintenant passer. Dans notre tir on a pas na sa cérémonie.
là où l'on, même la nature nous permet, mesdames, messieurs, étant chrétiens que nous sommes, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, parce que c'est lui qui a permis que cette circonstance soit ainsi. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, de prime abord, nous allons vous donner ce qui est prévu comme programme. Nous allons commencer ce programme d'ouverture avec la prière d'ouverture ainsi que l'exhortation qui sera donnée par le pasteur Bejo Jackson. Après, nous allons directement passer à la lecture de la biographie. Après la lecture de la biographie, sera suivi le mot d'hommage qui sera lu par Messieurs Tombo. Après, nous allons passer au témoignage. Pendant les témoignages, nous aurons besoin que de 2 personnes rapidement, 2 minutes. Après, nous allons directement passer au dépôt de ainsi que le recueillement. Après le recueillement, nous allons laisser les micros aux responsables de la famille pour le dernier mot de la famille, pour le mot de remerciement. Après le mot de remerciement, nous allons directement passer à la levée du corps pour l'humiliation au cimetière de l'Orgueil. Voilà ce qui était prévu pour le programme du jour. Sans transition, mesdames et messieurs, nous demandons au pasteur Bejo Jackson de se présenter rapidement pour la prière d'ouverture ainsi que l'exhortation de quelques minutes. Présentez-vous, pasteur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, Et c'est Bananzame Bazaliawa. Et c'est Bayenge Bene Bazaliawa. Bayenge Bene Bazobeta Maboko Ponanzambe na Bango. Beta Maboko Ponanzambe na Biso. C'est la Bible qui le dit. L'Éternel a donné et l'Éternel a retiré. Alléluia. Levez-vous dans notre service chrétien. Côté l'ennemi peut être au banda, le sambo nabiso. Nous commençons par suivre avec la passion. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, il me dirige près des eaux paisibles. Il reste mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice. Et à cause de son nom, même quand je marche dans l'ombre du séjour de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, t'accompagnera tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel à jamais. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es merveilleux. Nous te disons merci, car tout ce que tu... C'est toi qui nous as donné, Papa, je t'aime. Et c'est toi qui as retiré au Père Dieu tout-puissant. Et mon Dieu, nous acceptons devant toi. Soit ton nom et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous avions trouvé. Et hier soir, pendant la semaine, à partir de mardi, nous étions à domicile. Il y avait un service chrétien qui était organisé à domicile. Et même hier, lors du veillée mortier, nous avions péché. Et aujourd'hui, nous dirions de quelque chose de paix. Et partant du programme de l'église, nous sommes censés. Quel
que soit l'incident, quels que soient les dommages, quels que soient les drames, nous les peuples de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes habitués à louer notre Seigneur, à louer notre Dieu. Alléluia. Ainsi nous allons chanter la gloire de notre Dieu. Pour cet immense bonheur, alléluia. Tu l'as mis dans mon cœur. Oh, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Oh, en moi tu es ta demeure. Oh, je les redirai encore. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Il est vivant, il est présent, il est parmi nous, il est en toi, il est en moi. Alléluia. image on a zé kofi na Donc, alléluia. Na sauti okufi déjà, bolimbisi ezali. Tiens, deuxième élément à retenir, dans le séjour de mort, il n'y a plus de repentance. Est-ce que vous allez voir? Amoni na ye mwana, avec Abraham, qui était à Lazare, ayakotanga zalitanga na mai. Alléluia. Avec bien de loupoua kweza monene, il y a un grand fossé qui nous sépare entre vous et nous. Ceux qui sont chez vous ne peuvent pas venir chez nous. Mais maman, ceux qui sont chez nous ne peuvent pas venir chez vous. Alléluia. C'est ça la réalité. Il n'y a plus de repentance dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus de repentance dans le séjour des morts. Parce que dans le séjour des morts, l'affaire est déjà terminée. Alléluia. C'est un homme riche de dire, nous sommes nés à 5. Je suis le premier à être à cet endroit. Mais il y a même 4 frères et ceux qui sont restés là-bas. Envoie Lazare. Mais Abraham est Dieu. Moïse et les prophètes sont là. Alléluia. Si vous ne les écoutez pas, même les chrétiens des morts, si vous ressuscitez, ils ne seront pas les personnes. Alléluia. De Wana Maboko. Yosa Yesu Matia Katinayo. Les premiers, la dernière vérité. On va le séjour des morts. Le séjour des morts est un lieu de récompense. Esaïe et Super Thomas. Alléluia. Le séjour des morts est un lieu de récompense pour récolter ce qu'on a semé pendant qu'on était en vie. C'est pour recueillir et récompenser de ce qu'on a semé pendant qu'on était vivant. C'est pour cela qu'Apocalypse 14:13 déclare: heureux les pauvres qui meurent dans le Seigneur, qui seraient pauvres de leur travail, car leurs œuvres les suivent. Atika nzamba ya na misala bomoi na yo kapase ya moi. Nalobi nzamba ya na misala kondima na yo na se ya moi. Papa Musukula ayambaki Yesu, asalelaki ye. Pe Papa Musukula, alléluia. Je ne prêche pas de vin, mais c'est toi que je prêche. Recevez Jésus, acceptez-le, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur au nom de Dieu.
Au nom de Jésus. Nous sommes dans la douleur de séparation. Nous sommes dans la douleur d'adieu. Même bien-aimés dans le Seigneur. À ceux qui ont la foi, nous nous réveillons. Alléluia. Que, oh Dieu, la mort n'est pas comme ce qui est devenu, mais la mort, c'est la vie et toi comme des étoiles, et de Dieu, ta fille, et ta présence est mieux, et écoute ce message, au nom de Jésus, vous venez suivre la lecture. La femme est liée à son mari, à une loi de mariage. Alléluia. La loi de mariage. Mobeko ya libala ekangaka mwasi na mobali tanga bango mibale bazali ya bomoi. Mais soki moko akufi asali nini akangami. Soki ntango papa azaki ya bomoi abimi abali mobali mususu bakobenga ye mwasi ya ekoko. Mais awa ezali ete papa akufi soki abali na procédure ya lingomba ezali mabe tie. Même nazotalisa bino en cette concerne ce processus biso bamibali
Maintenant que Papa Moussoukoula n'est plus, Papa Moussoukoula devient corps sans vie, nous déclarons, et ce qui les a unis solennellement, nous les retirons pour dire à cette assemblée réunie que maman n'est plus liée à la loi de mariage. Ainsi, nous déclarons devant cette assemblée réunie qu'à dater de cette journée, qu'à dater de cette heure, Maman Moussoukoula n'est plus mariée, mais elle est veuve. Alléluia. Sa fiancée, c'est Jésus-Christ. La ligne ya wana bete la nzambe maboko. Abete la nzambe maboko. Papa de mama oya longi. Obana na ndaka molibana, obi masuki ya pembe nuna, eza kuanga na liberté. Alléluia. Nzamba mona ye, yepa mona iko likana komba na Yesu. Amen. Kombo na Yesu tozosopa makila na Yesu, miri ya makila na Yesu elinga yombala sambo ete nyonso oyo ya soloka ya molili eza na nguya ngolu na bomoi na yo te. Oyo akoluka yo na moi akokutana na Yesu, oyo akoluka yo na butu akokutana na Yesu. Eloko moko te ekokweyisa yo, ezala bongo bole na ye engenga kati na yo. Lelo lobi mpe libela na kombo na Yesu nkolo mpe mobikisi na biso tolobi amen. Na lombango tobengi bana baya, bana baya, bana baya, yango tozotelemisa mama alongi na ye aza lisusu mosali bana te, azali veuve abali Yesu koluka ye na butu te, koluka ye na moi te, elonga na ye Yesu masi akosala nini? Akotelema. Bana nzambe botela biso bino bambala bosokola mama oyo te, nalobi nini? Bino bambala bosokola mama oyo tokotinga badiakonese na biso oyo bakufula mibali bakena kosokola ye, bosalela ye bikilakila te, sino kosekokoka te, saza kosila te akolanda papa. Soko lingine bomoi botika ye makila na Yesu aza ekangola ye, etambola na ye na kombo na Yesu. Alléluia. Bana bomikitisi, bomikitisi, bofukameli moto te kasi bofukameli nzambe na bino, bofukameli moto te kasi bofukameli nzambe na bino. Botika kolela Yesu yende papa na bino, Yesu yende mobateli na bino. C'est le Dieu, c'est lui le papa des orphelins, c'est lui le papa des orphelines, c'est lui votre protecteur, c'est lui votre rédempteur. Oh Yesu. Nakobanga lesoso te mikakata omikakata nona zueliki ya mone nekate okolo Yesu kamata motema nala nyonso mpona ezali ya Yawe matela kamba na makamba mabe na mbolo. Entre tes sentiments, tendre Père, que nous recommandons ces enfants. Totiki bango na maboko na yo, ligue de protection linga bango, ligue de protection na tena Yesu nzinga bango, wekaluka bango kolo, akomunda bango te, akokota bango moto na yo, bakati usaka kotilema, kata bomoi, kata ndaku, ya moku na mokata bana oyo,
tiki bango epai na yo yawe ezala bongo na kombo na yesu likolo mpe mobikisi na biso tolobi merci seigneur jésus otelemi tika iwe papa mosukula ekotaka na kolingana ya koleka soki bakolingana te bana lelo boyebaki aza mosude kasi papa na bino ezala yesu masiya opesani kote bino na bino opesani kote bino na bino. Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'il est... Il sera suivi, tu coupes les mains, coupe les mains, avancez ici. Coupe les mains, avancez s'il vous plaît. La famille Mouyaya avancée, s'il vous plaît. La Boutolognon sont au lait, s'il vous plaît. La Boutolognon sont au lait. Famille Mouyaya avancée, résidence Amina avancée, s'il vous plaît. Là, ce sont ses collègues de service. Résidence Amina avancée. Babotino Bazar. Avancez,
Papa, c'est mon angle, mon rabais permettre
beaucoup. Sécurité, fermez le château. Et voilà. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il y a un bus devant le bâtiment.